Il y a lelo na musique na biso tozo keneza ya deux personnes. En réalité, bango wana mibale lolenge ezalaki ya Jibe na Wera. Ba artiste misusu pe bazali. Dans le Wera na Jibe ata Rankin na bango ezongi eza na wana. Et cause un impact te pour parce que c'est impossible Wera to Jibe a étouffé étoile ya Fali to Ferry. Ozomona bango wana nyonso bakomi bato kodiembela Fali na Ferry. Cause na ba réalité c'est spirituel ko kota soki ba fongoli ba porte pour parce que ba lobi papa bomba ndako na ye ozomona cause na bobateli ndengo lobi ke mwana ya Kofi azo satashaka na Fali en réalité na vie physique eza normal po Fali aza na vie successive ozomona ye pe azoluka vie successive era kangami na ye akoluka image na ye pesa nini ebendana po parce que eza l'opportunité mususu to ba contrat mususu ya ko bwa kisa soki bozali bien bana ko pesa bino bo s'en sortir et tout ça ozomona eza ba sens ebele plan spirituel akokoka bitumba wana te na Fali ko faire quoi plan spirituel pour plan spirituel il fallait avoir du colo na mais oui pour le moment ça du colo non côté ya Kofi Olomide wana ezali ye aza bongo soki lelo makambo ya famille ezobima banda po enda fongoli porte olobi po enda fongoli porte na ndeni kasi soki ya bombaki yango biso na bino tokoki koyeba yango te tokomi koyeba yango po ebimi na kati internet ye nde afongoli porte wana. Voilà, merci fidèle internaute au Bousson Labisso partout dans le monde entier. C'est bien moi, Elvisien Foule Mbappé, de la presse congolaise, Bakissé Langan, Kwabiri Chefter, toujours à toi, les Bousson, pour la repère Sabino, bas le meilleur. Merci d'abonner la sur la chaîne, il y a Impact Idéologie, chaîne Oya repère Sabino, bas information en temps réel. Merci aussi à Papa Feli Boukassa, le boss depuis Canada à Kolanda-Bisso. Bambo Tinokotoza. Maman Bibiche et où nous plafond, il y a États-Unis, Azolanda Bisso, Nabi Kebatouaza, vraiment ébélé Bakolanda Bisso, na moment Oyo. Émission Nabisso Motosaki, avant concert, il y a fait rigolo, il y a ING Arena. Tout ça qui on a mettre Koko Pemba, tout ça n'a pas na personne Nabisso, tout le bagi Tozonga. Ateki défi, à la saki défi, neka à la sara défi, parce que au moment où on a émission tout ça qui on a Steve a tiré l'habitude à émission moi ça a défi à Tchaka pour un concert il y a stade de martyr il a fait rigolo là-bas qui sont Tony c'était à Tchaka $1000 na OYOP à ING Arena là-bas qui sont fait rigolo à Tony c'était bah défi ça après ça vraiment défi mais les autres ont lié pour tout le bas bah tu vois la biso babi qui reste et qui vraiment total fait rigolo à Tony ça qui ING Arena topé c'est raison tout tu peux ces raisons parce que tout le monde qui va dire que faire rigolo à ton sécurité mais bah image et zolo ba na streaming to la na qui en direct tout le monde qui plein et ça donc ça veut dire que et ça na bateau ba ça la spiritualité vraie bah ça ou va pesa kama pena vrai bazali on dit mettre coucou pemba auto sur la nae azawa to me sur la nae to sur la nae parce que maman musique bon bah ça on a ça rappelle ba artiste musicien mamboza ko ndongwa na makasi ya Kofi Olomide babo ki bilo Kofi Olomide libanda mama lia abo ki bilo Kofi Olomide libanda depuis Paris en tout cas ils peut ça passe rancune ya Kofi Olomide na maman Mirabel to na Jibe Piana ils peut ça passe to so on peut la mettre parce que bon bah ça ba guide spirituel bon bah ça na pour na fungola nzila pour na ko talisa pe pour na ko pesa ba conseil na ba danger oyo na se ya ba rancune ba danger ebele makasi rancune ya we ranson na Jibe Piana ezongi rancune to bi ki bato ba kufa nango bato ba kota sa mabele ba famille kabwana ba to moni rancune wana ezongi en tout cas to zana yawa mettre coup pemba vous mona tout ça za bureau na ye to zana bureau na ye la préciser bien to zana bureau na ye to kanga to sur la poto la kangi bato ke to kozonga tozongi to pesa na ni réseau to pesa na ni faute Steve fungolanga déjà na côté déjà invité nanga
asa déjà na plateau na biso awa malgré za bureau na ye mais tokomisa yango plateau ya biso toyokangi na bureau na ye mete Kuku Pemba bonjour. Mbote papa Elvis Yanfo, bonjour, mbote na yo. Vraiment bato bakolanda yo na Canal News télévision chaîne ya Impact na idéologie en tout cas tolaka bato tozonga émission ya suka tosalaki na yo ndeti tosali lelo lobi concert ya Ferregola olansaki défi yo moko otala concert ya Ferregola wana elobaki koni. Bon, natalaki yango na vie physique na nzela ba internet namonaki déjà oyo esalamaki na butu po parce que nayebisaki bino résultat ya mosala nyonso tozwaka yango oyo nyonso eza na nzela ya demande ancestrale tozwaka déjà résultat na butu bokonzi bapesaka yango partir ya butu na moi boyaka komona kaka confirmation ok butu déjà esalamaki natalaki yango namonaki yango travail na ngai eza parfait. Malobaki c'est réalisé. Yo mona d'ailleurs concert na mimi selon yo jour tosala une émission omonaki concert déjà betamaki yo comment. Oui kasi ye natiaka mbongo bongo mpo nayebi ke moto akozwa mbongo wana te ye natiaka mbongo bongo nazwi mbongo na nga ya poche na nga natie yango na porte yango donc na indispose yango na moto nyonso donc naza déjà veki nayebi ke moto akolia yango te c'est pour ça natiaka mbongo bongo. Message moko mpona Ferregola to bagoloa baotala yo toujours bato bakomela nga mpe bato babengai nga to babi en tout cas moto bosali na émission yango barésultat eza normal toujours baeffort toujours retour des entités oyo asalaki eza fort et puis aza bameilleur parmi bameilleur liboso toujours ekozala na babonne image na babonne résultat aza toujours fort. Donc azonga toujours na authenticité na bokoko toujours donc lolenge asalaki retour wana en tout cas nano te amoni bénéfice nango ayika piko bénéfice nango eza makasi po azali meilleur parmi bameilleur. Voilà, Ferregola meilleur parmi bameilleur yen jarena ya pas la dur nayebi ke Steve okoillustre biso okati ya biso bamorceau ya côté mete alobaki na émission suka tosali na Canal News abaki atiaki bambongo age asalaka se mpena défi ke soki Ferregola atondisi te donc atiaki mpena défi mais en tout cas topesi mpe raison bato baotala biso opesi raison baimage eza wana bamonaki plein akrake na Ferregola mort ezalaki te mort d'homme ezalaki te moto abungisa eloko te eloko moko te ebungi esalaki vraiment bien mais eloni esalaka na baconcert bino boza bamaître moko botravaka mpe baconcert ya baartiste ebele eloni esalakaki na baconcert après concert bato bakufi na robima bato bakokufa ezali eloko mosusu mpe esalaka bongo ezalaka agitation peut-être ya bato ekozalaka spirituel te ekozala agitation ya bato baza panike abima kaka mosusu akoki kokwea moninga mateli ye opaseke bato ebele bakufaka na baembuscade ya bongo akoki kokwea pepe aza na nsima azomatela ye azopoignarde ye azwi bashoki wana asupporte te akufi mpo paseke shoki nyonso te ekomelaka moto akomaîtrise yango eza bashoki mosusu ekokomela yo mpasi wana okoki osupporte yango te ebendi mpe liwa mosusu mpe ezalaka mvutima te mosusu mpe ezalaka étouffement ozomona mais envoûtement mpe ezalaka na conseil esengi sacrifice ya makila ezali kote wana tema tosoli yango te mwana kote eza te sacrifice esalamaka sacrifice ezali voilà sacrifice ezali soki tozotuna mwa baquestion mokie kote ma musique avant tokota na makambo oyo etali babiloko oza ebele awa parce que boza baguide spirituel boza bamaître spirituel botravaka na bamusicien bayaka mpe pembeni na bino des fois boloba mpe bapaster bayaka mpe pembeni na bino des fois eto ebele na lelo omona rankine ezokota na musiki ya congo est-ce ezisa kofaire avancer musiki ya congo to ezokitisa yango bon omoni rankine toza na deux sortes ya rankine mosusu ezali bazosala rankine mpona base rankine mosusu ezali rankine wana ezali boye kokuta yango eza rankine moko ebanda peut-être ya bantité na bino ozomona eza kola rankine ya rwanda na rdc eza rankine moko boye ya bantité euti depuis bokoko ozomona donc ekotikala kosila te ata gouvernement elongwe gouvernement mosusu eye soki bayokani bien te ekozala toujours na baturaillement ozomona rankine eza na deux sortes oyo ya bamusicien lolenge naye nalobela yango barankine mosusu ozomona ezali babase ezali babase ezali koluka successive
ayebi ke nde naza boye na succès te nadembela nkombo ya musicien tel nadembela nkombo ya musicien tel mpona s'en sortir donc rankine eza de sorte rankine toza na rankine spirituelle na rankine normale eza ke no rankine batandoki ya batelespectateur oyo bazolanda bango to bafanatike na bango bazosala badeba na bango nkombo na ye mpe ezomata ozomona ezali mpe différent eza mpe na barankine mosusu eza spirituelle ozomona donc ezali de sorte lokola barankine ya bawera na bajibe ezalaka spirituelle ozomona elongwa na musike eyaka ntina bavie privé mais lelo tomoni mpe ezongi tomoni mpenaki batirement ezongi wana bato azobanga bato bakufa lisupu wera na jibe babomisa bato wana ezalaki na époque na bango ndenge lelo toza na époque ya fali na fere ozomona l'époque eza dirigé par des ancêtres eza lokola mondial esengamaka coupe mondial so ezobetama toyebi ke mondial ebetamaka après 5 ans mais avant 5 ans wana déjà na baoyo baza na kati ya base wana bayebaka déjà victoire eza ya pays intel ozomona donc victoire basengaka yango déjà avant c'est pour somona vi ya lelo na musique na biso tozokende eza ya 2 personnes en réalité bango wana mibale lolenge ezalaki ya jibe na wera baartiste mosusu mpe bazali ekozala na impact te mpo parce que eza impossible wera to jibe aétouffe étoile ya fali to fere ozomona bango wana nyonso bakomi bato kodiembela fali na fere ozomona mpo parce que bango en tout cas tous les artistes baza ya kodiembela fali na fere mpo parce que ezali époque na bango ezali recommandé ancestral parmi bantité déjà basenga yango déjà so oyo eza ta na bango eza mpasi mpo étouffe fere eza mpasi mpo étouffe fali voilà eza mpasi mpo étouffe fere na fali eza époque na bango nde maître alobi parce que baguide spirituel baza bato wana tomonaka miso bone na omona steve na nsima caméra mais bamona makambo oyo yaka mais lelo tomoni les jeunes Koffi Olomide oyo aza mpe les jeunes ya musika ya congo lelo asala mpe fierté ya musika ya congo abimisi bana ebele tomoni problème familial na ye eza exposé na média tomoni lelo mwana na ye tout le temps na fali oyo aza bayokanaka te na Koffi Olomide en même temps mpe tomoni biloko ya Koffi Olomide atika na ndako na ye na poto kuna mama aliya na famille babimisi yango libanda babwaki yango est-ce que etake ye oza homme spirituel ya na baréalité to baeffet moko ekoya mpo bamakambo oyo sur plan familial sur plan famille na misiki te sur plan famille biologique ya Koffi Olomide ekozala na baréalité ya spirituel ekokota soki bafongoli baporte mpo parce ke balobi papa abombaka ndako na ye ozomona kozala bobateli ndenge olobi ke mwana ya Koffi azosatashaka na fali en réalité na vie physique eza normal mpo fali aza na vie successive ozomona ye mpe azoluka vie successive akakangami na ye akoluka image na ye epesala nini ebendana po parce ke eza baopportunité mosusu to bacontrat mosusu ya kobwakisa soki bozali bien banda kopesa bino bosan sortir mpe tout ça ozomona eza basanse ebele kote ya Koffi Olomide wana ezali ye aza bongo soki lelo makambo ya famille na ye ezobima libanda po ende afongoli porte olobi po ende afongoli porte na ndeni kasi soki ye abombaki yango biso na bino tokoki koyeba yango te tokomi koyeba yango mpo ebimi na kati ya internet ye nde afongoli porte wana mais papa yaka afongoli porte toyebaka kiso porte efongami c'est place spirituelle babiloko ebele ekota mpe bainconvénient nini ekoya bon bainconvénient ezali ebele bainconvénient oyo nakoki kozala précis soki naleki peut-être na nzela ya consultation nde nakozala précis na bainconvénient wana mais déjà ofongoli porte donc otie bana na yo na danger otie foyer na yo na danger eza bongo inconvénient ekoya kaka ozomona mpo parce que aza mpe na babitumba azangi bitumba te mpo aza être humain ozomona ye ozofonga baporte wana babitumba wana mpe ezoprofite na baporte wana ekodestabilize yo moralement physiquement spirituellement ok mais tomonaki bavoice mo mpe bimaki wana alobi mwana ye azotambola na motu oyo azoluka konue carrière na ye kotia motu nde na se ya mabele oyo toomona lelo bazoloba fali est-ce que fali abimi mpa Koffi Olomide mwana mpe akolia papa sur place spirituelle akobenda mpe papa makambo akoyiba mpe papa makolo mwana akolia papa biso kuna bandunda ezalaka mwana
mwana kasa oyo olia noko te mais lelo na spiritualité ya lelo na connaissance lokola ezoévolue makasi mwana kasa olia noko donc fallait koyiba mpe kofula nde makolo pourquoi pas mais oza na capacité ya koyiba makolo te mpo makolo bayibaka yango na sens nini bataka étoile ya moto ozomona parce bakofi déjà bautilize baétoile na bango ozomona oyo azosala wana eza befort c'est pour ça note kotalisa yo rankine eza na deux sortes mpo na ngai selon analyse na ngai physiquement oyo kofi azosala eza azosala befort po ete kombo na ye ezala toujours azolinga kokwea te voilà. Donc kofi azolinga kokwea te en tout cas pour comprendre topose baquestion na parce que baza sur le plan spirituel akokoka bitumba wana te na fali kofi akoka na plan spirituel pour plan spirituel il fallait aza likolo na se oui pour le moment aza likolo makasi to non fali aza likolo ke kofi oui fali aza likolo po parce que oui nazoba parce que est vrai oyo akoboya yango parce que aza faux analyste ozo comprendre po parce que totala successive ozomona okisa misiki eza succès epesa mbongo opesa yo vie oyo ozoluka vie actuelle sikoyo na succès yango soki ezaki na leki na spiritualité concentré zongo ya succès ya bachacho ekozala impossible banombre de sacrifice mosusu ekosenga to baénergie mosusu ekosenga oza na capacité na te po akomi déjà vie bato baotalo babi oza warrior impossible nazali ni warrior nazali ni gaulois nga kutunde le contraire naza spiritas programme ta molimo nga naza spiritas nga naza goga nga naza motu ya héritier watanabe c'est napesa mpe mote naza amoureux ya bonne musique donc oza spiritas donc ça veut dire esprit voilà donc oza moto ya esprit yango olingaka héritier mpo aza na spiritas epuis asalaka défense oyo ezake non bitumbeli na nzoto me na molimo alongi yango epuis na nzoto kopesi raison atravaka mpe na yo héritier non kotravaille po omoni mystère eza caché héritier alela kisi makasi non mystère eza caché héritier moto akisi okotanga nkombo yake na travaillanaki ngani te soki nalobaka neti ata bastade de martir oyo nasalisali wana baconseil mosusu nasali mpona batembe naloba yango mpona kolakisa kaka belema na nga kena omoni nalobaki boye esalami omoni nalobaki boye esalami comme batémoignage mais eza mpena misanse te ya kotanga kena artiste ngani babiaka na portemone magique wana singite mpa na yo héritier portemone magique wana nayebi te ezobima kilikili po mystère eza caché na kosibir soki nabimisi yango kosibir ya nzoto obatela héritier facile bato baotala obatela héritier eza facile te obatela héritier babengaka portemone magique bon ezali angle oyo peut-être azozwa finance to bénéfice eno jamais naye kotanga keno nga napesa ye ata na compte na nga ancestral ekozala vraiment la fierté te voilà en tout cas tocomprendre makambo yango ndenge ezalaka babaka tosola mambo ya spiritualité na baguide spiritualité parce que bango bande bamonaka biso toza na misu ya sikoyo oyo tokotalaka nde namona nsima caméra nanga bato bazala na me oyo mosusu wana tobengaka ba troisième œil ezalaka makambo mosusu mais par rapport ya troisième œil yozameta troisième œil signifie nini babaka moto na troisième œil mais biso tokomona toza na de misu mais troisième œil eutaka wapi troisième œil ezali misu oyo ezali ya molimo moto nyonso oyo azali na vie physique ozovivre ozali mowei te ozali humain ozali na troisième œil pratique nango esalamaka ouverture nango esalamaka bafungolaka yango ezali contact baotya na contact okobanda kose contacte a partir ya kosala bapurification spirituelle nde okokota balien wana obanda osala ouverture ya troisième œil obanda komona oyo yo okoki komona te na miso ya molimo okotambola na nzela ozomona bamystike mais na miso ya normal eza normal okomona mutuka cercueil okoki komona motu mosusu omoni na miso normal gene mais na miso ya kibondoki ozomona ekena oyo c'est un payard ozomona motu oyo aza démasqué oyo aza masqué donc obanda komona oyo ezali ya mystique obanda komona oui ezali nazali na troisième œil mpona nasalaka voyance ancestrale voyance spirituelle nasalaka prévoyance
nazali na troisième œil nasalaka mpe ouverture ya troisième œil nakoki kofongola mpe moto troisième œil kofunga moto troisième esengaka basacrifice. non eza mpona sacrifice mais te ezali vis-à-vis ya spiritualité ya pratique Ok. ozwa enseignement et puis enseignement bandi pratique wana obanda ozwa bavision mpe obanda komona yango soki pofandi bolobi te na se concentre na temps oyo naza place oyo dans 5 minutes na se concentre na sa ouverture ya troisième œil na nga osala ouverture ya troisième œil okomona oyo ezali ya kobatama eza nango permis na motu to akosala ezali permis na motu tu kasi ezali na baprincipe po parce que eza pratique ya spiritualité monene ozomona soki ozali na baprincipe wana te ozali na bapratique wana te okoki komona okoki kosupporte te okufi ok okoki komona okoki kosupporte te ozwi maladi okraki ozomona donc fo ozala na capacité ya komona fo ozala na capacité ya kosupporte voilà zala na capacité ya kosupporte yango tozomona bato mosusu na barapidité sa acontacte saki bapesa ye balinie to baprincipe spirituel ake kosala mambo na ye toomona bato mitu ezokake tolobeli makambo ya bamusicien po toconclure oyebiki baprofete bazalaka na kongo basala nzambe baza nga mpe naza mosala nzambe te koloba bongo te bato bazomona bikeko me nzambe nde aza maître te mpe ya circonstance nzambe nde kozoloba apesi bongo force bato bazolobaki yo oza mosala ya nzambe te nzambe nde apesi esprit force wana nzambe nde apesi satana force nga mpe naza mosala nzambe po parce ke moto azosufri na maladi ekola maladi ya ndeke oyo abengi épilepsie to azali na bamasque de vs azali na badeblocage ya makasi bablocage ya bandenge na ndenge na osala yango olongo deala motu na vie wana opesi ye vie oyo bandeki kosala bandeki koforce makasi akomi na facilité eza bonzambe ere nazozwa mwana moko boye amemi sécheresse amemi malheur na kati ya ndako nasali ye délivrance nalongoli ye oyo ezali kati na ye molimo wana ya mabe wana nalongoli yango mokili ebengi na nkombo te délivrance otasanga bapaster bapaster kasi force wana bazwaka epa na ngati olobi force wana bazwaka epa na ngai ngai nde kuku pemba naza 5e génération ya kuku pemba koyo kikuti voilà eza na prophétie moko ebimi awa prophète de la nation yo mpo wana kati ya nation wana prophète de la nation prophète Denis Lesi abimisi prophétie moko abi eza na artiste musicien moko akufa komoni bani na o komoni eza na o na kati me bato bakosala édition mingi na olomide kofi olomide yokoloba ni prophète apesi prophétie oyebi Denis Lesi na nga nayebi prophète Denis Lesi merci pour reconnaître prophète nakosenga ete prophétie ezali vie caché ya moto spirituellement prophétie baetalaka yango na tv te soki okomi koetala na tv ekomi osenga bapreuve oza na bapreuve te mpo ezali makambo ya molimo mais ozo reconnaître eki aza kan prophète nazo reconnaître prophète Denis Lesi yango wana na conseiller kaka boye abongolisa mpe bato na ndemi te bato baotika babikeko na église na ye bato baotika babiloko ebele ebele tomona ye bato batomona banganga bamaître spirituel babikeko kobenga bato bakombo oyo koki kobenga moto te miso aza charlatan miso aza mene akobongolisa mpe yo oyo efi babikeko babiloko nyonso kotika wana église na ye naza suka so nakutani akoanvie eza kati na nga olobi naza sire so nakutani akoanvie eza kati na nga na nzela ya pouvoir mpe puissance mais yo moko ni reconnaître eki aza na reconnaître ye na nkombo parce que ngai mpe naza na kati ya pianiste oreconnaître ye na nkombo mais na spiritualité te na spiritualité te de yo olobaki yo leki prophète de koleka c'est trop dit spiritualité oyo ngai nazosala na oyo asala eza différent nasala spiritualité christianisme aza limité nasala spiritualité ancestrale apesanga dirigeation nyonso ya christianisme eza biblie tandis que basecret mosusu moye tobeta yango te eza tv po parce que bango bateyaka bato keno cherche reconnaissance divine toluka tomela mai na bomoi ezalaka oyo bango bateyaka te mponga ya bible eza divise ozomona nga azopesa motu sel de set pouvoir ndenge eza awa napesi yo na nzela ya purification napesi yo na bapuissance wana eza nini sel de set pouvoir eza mungwa nauti nango ezali babiloko oyo ezali sel de set pouvoir contre toute attaque des sorciers des démons des ennemis
eza na efficacité mosusu nde ozomonaka mbongo. À part ça mode d'emploi nango mpe batie wana na kati ya sel oyo soki ozorespecte yango ozosala yango ozala bitumba te. euti moko nini sela Oti Arabie Saoudi ezali na amour, chance, protection, attirance, désenvoûtement, succès, guérison. Mode d'emploi nango mettre dans l'eau tiède une poignée de sel pouvoir osokoli nango ezala na femme ezala mobali ata mwasi aza na zemi ezali inconvénient moko te mpo ezali lié christianisme eza biblique. Mais kasi bela bapaster bateyaka yango te bapesaka bato te me bayebi yango akoki koyeba yango me nyonso te bayebi yango oyo baza na connaissance bayebi yango bama osala yango bango moko mpo garde kombo babengaka prophète nde ozobenga mpo garde kombo babengaka dadi nakepa dadi atianga loboko dadi ase purifie aye okei boye ozwi lobiko na nzela na ye ase purifiaki na banzela bamomo na nzela baui na nzela basava eza connaissance oyo ozomona eza na kati ya connaissance ya spiritualité eza kisi te. voilà tokotaka mbamo na mambo ya connaissance spiritualité eza kisi te parce que moi toso wana opete ndenge nini obana mambo wana parce que balandaki oyo déjà na émission oza descendant ya kuku pembe chaîne le roi oyo mozondima noki ndoki mambo eza ebele okosala me ondimini ozala ndoki naza na pouvoir ya bachef coutumier parce que naza descendant na bango epuis nazali guérisseur naza traitant na traitaka maladi ndenge nyonso oyo eza spiritualité ezo nourrir physique nzoto ekomi kosouffrir babwakeli ba maladi ya nzoko mpesi babwakeli ba mauvaise odeur sur la mapeka sur la monoko donc avant ya na nzoto ebali na molimo nakobebisa na molimo nakandi yango na molimo ya na nzoto napesi traitement epuis ozwi guérison nazali mabe te kindoki na ngai yango wana epuis nayekoli basiance nazali na basiance oyo nazali na baeglise oyo naza initie na 11 église scientiste parce que tomoni awa omélange babiloko ebele so tomona babikeko oyo eza bokoko mais oyo tomona mosusu na nsima wana eza lokola babiloko ya libanda ndeti mongo olakisi biso eza bokoko na biso te yango nayebi si omoni biso baafricain tro tokoli na kati ya christianisme la plupart baafricain baza bachrétien maintenant biloko oyo nyonso eza na baeglise catholique ozomona yango ozali eau de colombe role nango eza nini ezali mpona bapurification ya nzoto ozomona makambo eutaka wapi parce que toyebi yango te ezali babiloko na biso moko esali na banzete ya bamoringa parceke montréal soki okoki kobenda yango mbi ozomona bafleur oyo ezali nzete moringa nzete moringa mondele azwi mbuma ya pamba alobi ke na mbuma oyo ndenge na examine yango ezotraite 36 malade oyo ya moni wana ezali physiquement sikoyo na spiritualité ya moni te ezali kotraite ba malade ebele eza spirituel toya nano wana oexplike biso oyo elandi mumbwa oyo mpe ezali kaka mumbwa mpona kotaki ozalaka na maison otekaka na kati ya maison na yo mode d'emploi nango eza wana elobi nini sel désenvoûtement eza mumbwa oyo eza désenvoûtement spirituellement sel of purification désenvoûtement oyokaka mari de nuit femme de nuit naza na facilité ya kodésenvoûte ye donc mutu mpo asala yango fo accord na yo kaka yo nde opesi bacondition okoki kosomba yango place ozali na odirige yo na odirige yo ata na nzela voyage la plupart ya babiloko oyo nati sel de set pouvoir oyo nauti koleka dernièrement na matete namonaki yango na saint alphonse église moko catholique eza wana saint alphonse namonaki yango eza wana baoyo tu namonaki yango eza kaka babiloko oyo babiloko mosusu esengaka mpo sala yango bien mpo parce que mutu oyo azoteka yango soki aza pure te ate eza problème te akoafecte yango déjà mutu ere osombi yango oye nango tobeni yango topesi yango ngai nasali yango prière napesi yango nalakisi yo ndenge ya kosalela yango kosunga yo apart ça tozali na bato basengaka succès montréal soki obendela nga oyo ezali contact ya sirene fo explike yango mpena maleme ezali na savon nango ezali susu na poudre nango yango bon nyonso misato ya game wana eza mpona nini game oyo ezali bato oyo bazala na posa ya contact ya sirene na posa ya contact ya sirene rituel nango mibimba yango
bakosala wana bamoma nini na batani savon oyo soki oza na mposa ya contact na ye apesa priere bougie epeli wana bato bakobenga yo voilà. ntana mposa na babenga yo nameka mpe koexplike yango mpo bato mosusu bazomona yango mpo bato baexplike yango te savon kosokola nango soki osilisi kosokola nango ozwi ndambo nde topakola mafuta opakoli na nzoto savon parfum oyo en pleine cérémonie appellation ya sirène pakola yango na nzoto mpo soki aye mo asala mabe eza te akoka deja ami na ye. Ça veut dire que appel oyo nazwi ye moto abengi ngai il faut nayoka ye nasalela oyo eza bosenga na ye parfum oyo poudre oyo kotiza na ntango ya suka mpona kozongisa ye ozomona wana mpo ozava kosola na ye ayoki babesoin na ye voilà ezali appellation négociation et puis retour na ye donc wana so moto contacte nde opesi bapriere osala voilà appel babiloko wana nga na numero na nga 083 59 99 193 083 59 99 193 ou soit na 085 82 83 750 085 82 83 750 nde nazala fasi merci vakotia numero na yo wana tokozala vraimen bien mai nani nayeba oyo eza oyo abusable oyo ezali oyo je pense que bozomona croix ezali ya bachristianisme mpe kaka ezali mpona bino bandoki boyaka mingi kobatama na christianisme kobatama te mpo yo oza ndoki oye na christianisme éclairci baoyo baza bachrétien bazoyeba pratique na bango te na nakisi yo pratique na bino na sanke okota pumu wana eza mpona nini oyo ezali mpona kosenga oyo oza nango mposa ezali oyo okosenga oyo oza nango mposa yo mo bosala yango nga moko naza pratiquant avant napesa moto nga mofu na pratike namoni résultat nango napesi yo na opesi yo eloko te okende esali te nasala mosala une fois pour toutes c'est pour cela yango mona na etalaki makambo wana ya bastade martyr ya bainjr mpona nini mpona kolakisa bapreuve ya capacité na nga nde na mérité diplôme de mérite bato bamona mpe deya diplôme bamona yango déjà nabike steve akoyelesa yango diplôme de mérite ozwa biloko eza ebele ya baretour d'affection oui parce que eza mpe baproblème babiloko bato basufra nango biloko ya bolingo mais na ndenge ya malamu oyo eza ndenge ya kisi te na ndenge ya malamu na ndenge ya malamu na ndenge ya sans inconvénient so moto akosala yango koma moto akosala yango na kolakisa ye ndenge naosala ezali huile na kati ezali na poudre ezali na savon kosukola kopakola ozotanga kaka aire ozosokola wana ozotanga nkombo ya molongani oyo eza nango eza mwasi to mobali okoyeba kozwa solution na lombango ezali ba sans inconvénient babiloko oyo ozomona awa te fo bato bene bacomprendre oyo elandi wana oyo elandi mpona kokanga bolingo kombo nango yango ezali huile de solution kangi bolingo kangi mwasi ayokaka te mobali ayokaka te mobali soki azwi salaire donc ayaka baminui kwiti mbongo malongi emonanaka te mais yo mwasi oyebi ke non papa azwaka salaire ya boye toyebi ndeni tokobloke ye sans problème mama ofandi kimia tobloke mama papa mpo ofandi kimia donc ezala mwasi azosenga résultat wana na kosalela ye retour d'affection ya kafu mobali azosenga mosala wana mobali soki mbongo mwasi ya ndako abwakisi ya komi na bato libanda so mwasi ya ndako wana posa mpendaki makambo nyonso ya repa na ye donc asala oyo mpona bandeko oyo baza libanda nazwi baka wana trop papa elvis ifo ozalaka clair surtout na tv eza radio te nazwi baka ya prostate trop prostate nazwi baka wana trop nazosunga yango na tira savon oyo ezali na kati na huile nango prostate mpona bapapa donc ezali na huile nango ata sachet ya 08 l'espace ya 1 heure dite ezotonda na masuba opesanga 1 mois ya traitement avant 1 mois une semaine opesanga déjà témoignage ya traitement tokosenga mpe ya bandeko oyo tozotraite batiaka mwa bacommentaire mpo elakisaka mpe kapasité ya moto azosunga
Ok. po biso tu nde tozoleka TV tozoleka Ba bacharlatan charlatan ba comme P3. Yo ozomona c'est là ba oh mais tout ce monde ba poussière, ba mai, ba bokoko. poussière eza na kati eza na poudre eza na savon eza na huile ozomona eza complet eza gamme complet nde eza awa oza na mposa otekaka oza na boutique pharmacie église Te mine ko église wana mama nzambe to ba nzambe. succession mobimba Te oza na mposa église ya wana fulu ya mutapesa bato ka succès nzambe. oza na mposa ya fulu ya bato nayebisa yo nzambe nde apesa biso pouvoir oyo nzambe nde apesi biso bashema ezalaki mpo bapaster te mpo baza badésordonné yango bapesa bango te pouvoir eza mpa banganga bato ya kisi bamfumu bato togarde pouvoir ya bokoko na biso pendant des années nzambe nde alingaka bato bagardaka pouvoir Ok. po ene azopesa solution na nzela ya bible oza mowumbu ya nzambe okosalela ye lisusu okoglorifie ye lisusu donc naza na pouvoir naza na puissance natangi nkombo ya paster te natangi nkombo ya prophète te mpo naza mutu naza musicien te te mpo kobanga mpe tomona bato bamoto ebimaka na boye kaka boye otengi nkomba paster moto ya nakobanga prophète te po bango nde bazodelivre biloko otikaka biloko epa na bango na travaille trop na bango po bango bazokende kotika biloko epa bapaster mpo baprophète baninga na bino kasi makambo obengaka makio na yango wana combien de paster bazodévoile bango asekuse bemba bafanti ezalaki caméraman na ye moko ozolanda yango te na internet ezalaki caméraman na ye moko asali baje wana montage mpe ezali c'est pour ça nga asengaka émission boye montage ezala te tosala émission ekota ndenge ekoteli paster mo mpe na nigeria ota kosenga molimo ya nzambe ekitelaki asola na balio me tokamwe balio oyebaki yango aza na kisi te kasi ozala na kisi ya kodomine balio to parce que baapplication wana baréclamation wana ya daniel etikala na kisi na bible eza yo osola na balio na bible eza biso sikoyo ozomona maître spirituel azodemontre oyo abimisi nguma ya monene ya somo abimisi ngando ya monene abimisi ngubu na mai pouvoir eza mopanzi ya bokoko eza bonzambe yeba nde kosalela yango mpo ofréquente mabe te ezala na meilleur oyo azolakisa nzela ezala na vrai guide lokola biso ngai kokopemba nkombo na biso depo ebima avant nga nabotama ti lelo nanu te tosalera na spiritualité ya pratique voilà bato bakomprendre babiloko mpe mpo bato mosusu bamonaki na baesera oyo eza nini oyo ezali savon yango naza biso makambo ya succès okobanda osokola yango okei job na yo makambo tokomona ezopesamela yo nde oza na succès yo moko osala babiloko yango ezopesamela yo moko osala yango naza nga aza na succès te me naza reconi okoa naza reconi nde bato balukanga mpona solution ozomona succès eza bamusicien bafootballeur bajournaliste ebele mpe bakotaka babiloko bacaméraman steve to wana mposa oye kaka savon de domination savon eza mpona domination osokola yango ozosokola yango ozosokola yango ozofanda liloba oyo kotikala nango wana avosala makambo nyonso oloba liloba wana omona epesameli moto aza domine nasali yango ndenge nini deja sali toya pena na badetail oyo deja olobaki yango oyo deja nalakisi yango complet oyo ezali bato balukaka parfum ya joli soir yango oyo emonana juste yango oyo nazwaki yango na benin oyebi nayoka nkombo ya joli soir wana kala pena oyo mpa artiste na biso musicien ayimbelaki yango baesprit batindi ngai napakola joli soir mais ozomonana kaka te pofere ayidika bato na nzembo wana ayidika bato bamobele joli soir yango oyo ezali parfait de cartation basalaka kaka na butu non là ça dépend eza na baheure oza na service yango okosala yango 6h 9h 12h 15h 18h 21h mais emonanaka te yo ozwi yango wapi kasi barecherche te wana biso ngai natondisama na kati ya connaissance yango mona lemba na résultat te aza homme de solution oyo nazwaki yango na babéninois
nazomona mpasi tikala epeka moko mais soki ozomutala na posa nango soki toza na posa yango akontakte nga banimero eza wana na oyebi bapesa yango ebongo daniel oyo ezali stop evil ezali mpona kobebisa misala nyonso ya bangunia oyo bazoluka babebisela yo makambo obrise bachaine na bango osalela yango ezali makasi parce que tozotuna boye mpo bato bamoni biloko ebele fo bayeba utilité nango ozali obénite oyo basango basala ezali obénite divine alors oyo ya mofrère monene oyo ezali mpe kaka mpona baattirance baretour d'affection eza accompagné oyo eza accompagné na baculayi ozomona oyo baculayi oyo eza mpona babolingo kaka mais culayi bayebi yango kimisa bi bangongi mais emo bato bomo osala yango na spiritualité kimisa bangongi eza oyo te so bokoki kozwa yango bien moya oyo eza makambo ya bolingo retour d'affection zongisa papa azonga moto zongisa mama azonga moto donc aire de service esili akomi obule kaka namona nadege namona génima namona sandra na nga voilà namoni mpo oza baproblème ya bolingo tosala yango mpo osebase to kotosala yango oza pembe na yo ezali anti poison na homme politicien voilà tomona yango eza problème te papa na nga eza anti poison charme oza wana mpona kosunga bahomme politicien bato tu eza bajournaliste banani mpo lelo bato bakufa na bapoison ebele mpe bakani na bahomme politicien beto pesa bakani oyo ekoki kodirigeaka yo ezogidaka yo oza nango ebongo oyo ebanda kovibre wana ezali poudre desenvoûtement ejoua role desenvoûtement ezolongola banvoûtement voilà nde kopakoli yango ata banvoûte yo na nzela ekozwa yo te kasi ye kozopakola yango eza na nkombo banda otanga po parce que toza baange na baange naolakisa sikoyo ndeni moto asengi yango te fo tombola yango bato bamona voilà nakosimba problème te papa na nga ok biso osengaka permission moni eza 48 essence na kati moni 48 esprit pardon eza na 48 esprit oyo ekoki kobengana ezali poudre mo boye ndenge po parce que eza na bandoki misusu alamuki na ntongo azwi ata kanti na mai amodi yango abwaki na nzela aetufe betola baninga akanga bachanse ya baninga apesa moto mosusu bavoutima okokende boye ndenge nini amemi problème oyo ngai eza moto baproblème te problème oyo namemi yango ndenge nini orke bavutaki yo ozomona osalela bapoudre oyo en tout cas oza na problème moko te mais namoni oyo mpe eza na sina dollar ça veut dire quoi oyo ezali mpe kaka baculayi d'appellation d'argent na bato batekaka bato batekaka ozali na boîte de nuit na yo ozali na bar terrasse boutique pharmacie okopelisa yango wana ozotanga bakombo na yo full bato bandeka kosomba baza somo voilà nabombaki eloko moko parce nayebi yango ya biso bayindo nabai na kotuna ngo na suka apres tokɔta na mama mosusu parce tozokende biso malemene na chite namona biloko tu eza wa tutututu me namoni likala lomo eza likala wa likala wana ezali okosunga nga na yango nakozwa problème te papa na ngai nakoki kotya eloko ya mabe te pembeni na yo po te tozali na yo nzoto moko kasi molimo moko te ezali likala kaka ya pamba zumelenga ngono namoni likala po jour toyaka tomonaka likala te eloko etike ngai yango na likala oyo ozojouer role ezali likala kaka ya pamba likala kaka batiaka na bambabola tututu eza makala yango oyo montréal makala eza makala ndeko soki okoki kotutelanga yango oyelinga yango sunganga bapapier éducateur oyo ok voilà sunganga na yango oyo tomona role ya likala wana merci role ya likala elengi nasenga koko na ngai batutela yango tutelanga yango likala kaka bamama balambela batiamba boza mpe na babiloko kosala montréal oza kolanda bien oza bapapier d'éducateur ok parce que badémonstration oyo
eza mosala te te yango mosala te mais sikoyo mpona likala ngai eloko etike nga esiyoka likala kaka likala ejoue rôle nini na mambo ya spiritualité ezali ngonzi esali yango papier lika te o likala so na tie boye etaché omona en tout cas bain seront bien tie yango ngonzi tala bien eloko eza te na kati tozolandela so eloko eza na kati tokoloba kangi yango ngonzi kuwa batekaka nguba somona bien azwi deuxième papier na nga bakangi yango lisusu ngonzi azwi troisième papier na nga bakangi yango lisusu ngonzi bademonstration oyo totekaka yango eza mosala te moto azosenga azwa ozomona bien yango ndenge ya boye oyo nazwi natia yango na ndenge ya boye makala bauti kotutela nga makala na nga yango nasopi yango na kati makala na nga yango nazwi huile d'olive na nga nasopi yango na kati awa bolanda bien yawema koyokisa mosoni mpe makaka koyokisa mosoni omelenga ngo kitoko voilà bato bazotala balinga comprendre milingo euti wapi tomoni papier duplicateur balinga ngonzi batie makala kaka oyo bato basalelaka batie na huile d'olive milinga oyo ça veut dire quoi ezali recommandation ancestrale ezoba biloko nyonso eza purifie oyo nyonso na kosenga ekosalama moni oyo nasengi makala na yo moko tondo mais tout le monde milinga ezobima me bapapie yango ezosika te atondo mais ekata nango atondo ekokata voilà tv eza radio te démonstration mpe yango te mosala mais yango baolakisaka ke papa wa biloko auti orepresente awa soki osaleli yango ocontacte ye eza na baefficacité yango oyo esalaka parce que wilo batie wana alakisa biso yango mpe asaleli yango
service en tout cas mete okobakisa nini na bato baolanda biso eza mosala te eza démonstration nakokopesa papa ya mfosani eza mosala te soki nasali kaka boye mpo nalakisa makasi ya kapasité oyo ngai naza nango naza na pouvoir naza na puissance bakopesa biso moto abima nango libanda po tocontinue mission ekozala format kito esala eloko te te esala eloko te voilà nayebi te bapapie etikali eza mpona nini soki bokoki kokabela ata mwa billet moko ya 1000 francs sikoyo moto aza na 1000 francs no steve opesa 1000 francs te eza wana zibula ntila bakaka oza ya 1000 francs eza wana bopesa biso 1000 francs pesa yango esala mbango baza mbango bapesa biso parce que tozokende na nsima ya ngonga esala bien oza na pesa 1000 francs wana billet ya 1000 francs 1000 francs 1000 francs tozoluka 1000 francs ngamo mpona kozala mbongo wawa ok moko yeso ozwa te totala eloko nini eza na kati aza 1000 francs te me na tie 20 000 yango natie na kati tasa na 20 000 yango totala tala yango oyo natie 20 000 wana totala nano mpe na kati kuna ese eloko eza verifie kuna ma 20 000 francs mais verifie na kati eloko eza te ok zibula ntina bakaka zibula ntina bakaka zibula ntina venez 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 montre-moi votre capacité montre-moi votre capacité moko okoki kopusana otala malamu montage eza te montage eza te montage eza te botala malamu ouvre-moi accenti zibula nzila bakaka accenti zibula nzila matondo baba totiaki combien na kati combien nga namona so 20 000 wana eza bakaka matondo lèvre voilà tout apeka ya kotelema boye voilà parce que tozokenda biso na suka 20 000 wana eki wapi po 20 000 ekoti en franc bebimisi badola tomoni kaka 1000 francs en franc soki naseme te nakozwa te naseme mpo nazwa demande nanga nasali fond du cœur naseme nde nazwi wana eza bambongo oyo motu mpe akosala mpe na posa nango esombi mpe etongi mpe ndako motu mpe alie mosusu balobaka eza mbongo moko boye eza bambongo bafobiye osungaka ata mwa mai soki moi bokosala normalement odolar avoué bayeba yango na kati ya mai merci beaucoup en tout cas bandeko moko bakomaki bongo na commentaire ya émission na yo en tout cas nakobanda kosala effort atana na bosani sengaka eloko wana otiaka na mai mpona kozalisa bato mosusu bamona olobata lisita bayinga bikoro ya bafaux dollar tiango boye oki ochange bakangi yo donc ça veut dire que eloko nyonso eza na demande yango tosala yango te mpo yango te mosala mosaka nde mete alobaki mosala eza bocontacte po émission totambola na nsima ya ngonga baoyo totuna oyo totuni te baoyo boza na mposa boyeba banimero na ye steve akoafishe yango na coin wana ya baekran na biso bokomona yango ndenge ekosalama wana mai donc mai yango ezali mai ok po faux dollar na mai esimba te elongwa couleur ok voilà nazwa mpo bato bakotaka duta ok outango nyonso na kati ya mai totala soki eza yo moningisa yango poza mai na yo en tout cas bato bayebi dollar soki eza faux dollar na mai boye déjà soki eza ya papier elongwa couleur ekokatana déjà donc ça veut dire que yango wana faux dollar bimisana ata moko na otomona ndenge
Les choses avaient bien, soit par nous, ça, oui, Kaukambamo, par nous, ça, non, tout le monde. Vous voyez, de là, sur le temps, on a mal oublié, ça, Kaukambamo, rapidement. Yango, hein, Steve. En tout cas, yango, Yaroloba mingi zate. TV ezalaka radio te, donc TV eza radio te. Et souvent on appelle ces années qui vont à TV eza radio te. Yango yo, oh, $10. So bamongo euta wapi? ezali demande nasengi na bantite na ngai nde batindeli ngai. C'est comme si nakoki koloba oyo aza mpe na mposa ya multiplication d'argent na C'est oyeba ça. baservice Po bato bebi bazala na posa nango. ozali na Esengaka baservice nini? esengaka baservice kosombaka materiel eza nzela rituel mpo pacivi l'argent mpe l'argent soki ezali na mbongo te nalela te natie mwa mosolo na ngai naseme nde nazwi. Esengaka makila te? Esengaka makila te. Makila esengaka soki yo moko osengi kopasisa moto mosusu alobi ke ngani aza opesa mama na nga mpona mbongo papa na nga mpona mbongo okosala elongi ya sengi. Voilà, en tout cas, mingi ya koloba eza te TV eza mambangonga tosoli ebele na maître bomoi biloko nyonso eza wa. Très bien. $5,000 so moto aza na mposa nango acontacte yo donc numéro na yo ezala steve akoaffiche yango déjà nalingi te bato babenganga nga na journaliste mine maître le numéro ne eza mopani de so omoni elvis yan fozanga journaliste oyo omoni ke maître ekoko pema eza ye bobenga ye parce il y a d'autres personnes basalaka confusion bamobengabenganga baokasanga de maître donc numéro ya maître ekozala mopanzi wana steve akoaffiche yango donc okoyebisa na bato nini po tokomesa na suka nakosenaka na bandeko oyo bazolanda biso to bakolanda biso omoni na makambo nyonso ezalaka na bavrai na bafo omoni eza na bato ebele na suivi na émission tosalaki papa ya mpo nauti babaki ndani ofokaka spiritualité mpe trop eza kisiki ya barituel ya makasi ofokaka yango te surtout so moto aza vraiment spécialité te aokofokola yo baliwa ekomami na famille na libota tout ça donc koyeba spiritualité nini ozoluka luka bokoko na yo oyo ebateli yo pendant des années eloko na yo. Voilà, na biloko mibale etikinga awa namoni photo ya président république. Pourquoi président ya photo ya président république? Po tomoni biro na yo tomoni mpe na kosimba tomoni mpe oza diplôme de mérite donc bazo reconnaître yo na makambo na yo mosala donc tomoni yango esali vraiment kitoko makasi ape tomoni mosusu eza awa donc aza vraiment certifié donc bato bayebi ye mwana ya mboka donc na baadresse na ye eyebani. Ok, c'est bon. Oh, oyo moko ok ok d'accord, voilà en tout cas bato soki osepeli émission botika biso bacommentaire banimero eza wana bobenga yango ma mosusu totuni te na oyo mpe arépondre te parce que te eza mambo ya ngonga bobenga ya privé akorépondre bino akoexplike bino yo mpoza na problème moko boye alobaki nde bandela awa o mbasu o malade ya pese o babokelo épilepsie ya kindoki o sida ya kindoki aza wana ateta yango retour d'affection tomoni bakisi eza wana ya kochasse milimo mabe bakisi eza wana babilo eza bocontacte maître ekozala vraiment kitoko maître nayebi te soki po tosisi na biso déjà eloko nini okobakisa ndelo mpe bato batunaka yo oza na Kinshasa moto aza par exemple na Europe na Amérique na Asie akokoma ndenge nini akozwa yango na continent d'Europe bango nyonso wana batizaka makala nalati moja ya pouvoir ya makala aza bacharbon babraise baza na mabele bazali na mai naza na capacité ya kosala mosala na oblige napesa solution solution. Voilà, oyo azosenga solution tokoloba mingi te tobandeli accord mamu nyonso asali awa eza te mpona kointimide bino yango mpe te mosala eloko elakisaka capacité parce que namonaki makala
a démonté Fox ya makala to makala epelisaka moto pour ba maman balamba epelisaka moto mobile appeli son pe 100 almets donc na huile mo pega la réception des bandera donc ça veut dire que bato ebele bacharlatan bakoti ebele na makambo oyo omona bimisi boye bimisi boye mais soki na mosala yango wana te mosala donc bocontacte maître ekozala format kitoko makasi merci na steve na nsima caméra merci na bato tu oyo bolandi biso na canal news télévision wana bino tomone na prochain